toujours présence il y a un mambana mabunda en Belgique ni les ansimana. Premièrement, il faut que FCC bamonike basi bakwei. Qu'est-ce qu'il faut faire na niveau national? Bazoko kalisusu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo te. Diplomatie est tellement likolo que bazoko ko comprendre te. Nde balobi non, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'attaquer au niveau extérieur parce que awa asa gagner biso. Ndeba memi d'abord il faut que bossa eloko mote ndenge mabunda kendaki boye akendaki na 90 millions de dollars américains. Combien? 90 millions akenda ko fu pesa na lobby américain. Papesa po batwana basale la balo bakaka mabe ya 90 millions 90 millions kasi utikati mbongo na biso oyo to lukaka o tozo souffrir peuple o mbongo oyo bafutaka batu te nyonso kendaka wapi yangwana nde musalo ezokwenda kosala or mbongo ani fo etonga ba hôpital awa fo etonga banzela mbongo ani ezokenda bapesa lobi po baluka maende ndenge nini ya kozonga ore ko simba te parce que masolo ndenge eza ba américain ba monike non oyo Tshisekedi ndenge azaboya aza mutu moko aza juste aza sage et pas aza juste aza mutu oyo aza akoki jamais kotambola or mibeko or Tshisekedi ndenge aza wana ya azotambola kaka selo mibeko ba américain ba sebelaka donc ndenge eza wana eza déjà nini balle perdue donc eza penalty frappé mais raté ba beti na ba penalty baraté tambo mamba déplacé pona kokende kosenga na président ya cour constitutionnelle oyakala oya utiko longwa Benoît Lamba po Benoît Lamba alobake te ngana démissionner te comme ça bango bazonga ke te président akosi a violé constitution mais babosani ke tango balobaki Benoît Lamba démissionner balobi na monoko te bezaki na lettre oya signé yangwana nde Benoît Lamba tikali ko alobi te ngao kotika lokokutana nanga te toisto salima bebele botika Tshisekedi aye pona kozongisa mboka na rai makamu nyonso ya mabe obiso to salaka ya ye pona kozongisa mboka na rai problème ya audio wana il faut comprendre yango na sens nyonso Lambert Mende aye ko confirmer makambo bato banda oyo ba congolais nyonso ba yebaka ke Kabila a inféodaki pour wana ezaki pro Kabila po to mona ba décision moko o baranda ba décision moko unique donc ba rendre arrêt moko bobino botali bolobi o arrêt o ezaka ya bango unique o bazo benga arrêt unique Lambert Mende ne moto ayiko confirmer yango na audio oyo soko yoki bien sens ya audio eza groupe moko ya ba parlement ba député oyo ba invalidaki na cour constitutionnelle bazalaka na miliete donc baza na penché côté moko yango nde bakenda kofunda mais na bato bakenda kofunda ezaki na groupe ya bato ebele bazaki bato ya FCC nde bakazaki na groupe wana bakaki kofunda pe ozomona mais toye komona audio ebimi na voix ya Lambert Mende on a admis audio wana kuna Lambert Mende azoloba autorité morale na bango abengi po ablame po na nini donc ndenge nini yo bino bozokenda ko attaquer ba juge or ba juge na autorité morale rapport nini eza place wana ba juge baza censé kozala juste c'est-à-dire baza bato baza na obédience na bango yangwana nde balingi ba protéger bango po ba protéger cour mais ndenge basali on est pour ce je moi et ansimate na lobby ndeko ekoya to linga te ekoya problème comme politicien ekoya déjà et puis ndenge baza wana bango nde bonjour bonsoir na balandini osia Lava Céleste mbote na bino mbote bozali ebele Nzambe apambola bino bozali partout dans le monde bozali kolanda biso par la internaute wana mona niveau États-Unis na Californie Pasteur César Munga to en Europe c'est que mbote mingi na bosanté toujours en Suisse Maman Konde Chita la mère des opprimés na France Maman Kabasi Charlotte na Belgique Maman de Charlotte bozana Asie Océanie en Afrique sans oublier en République démocratique du Congo ezali moi na bino ndeko na bino Moïse Mon Kantibal l'émission na biso émission ne bolingaka tolo baté tokoloba boano la biso Alvi Beative déjà et comme opérationnel Rolanda ba muso atuna que Nantibal to landa Alvi Beative pas c'est ba pirate non tous les deux bolanda biso wana ndeto ba toujours oza besa ko aider biso
bah numéro zo les canana aux $1 $2 combien wana pour nous permettre sur la plateau spécial pour tout plus avoir information en temps réel. Dans un plateau spécial pour dans un petit mot permettre dans un plateau to équipement za makasi. Alors sans plus tarder to côté na maso na biso wana bossa était John Maboke be cameraman na si ma caméra John Maboke bende nazali ngai mo nazali na monko na ene to sala invité monko na ene to sala décryptage ya actualité politique. Moi na mboka Mbote monsieur nani les journalistes Antibal. OK, bonne santé. Te santé za malam. OK, c'est présenté na bandeko Bolando pour la première fois Bolando siko. Bonga kombo nanga eza Jeff Mukamba mais mingi babenga nga G10. Ça va. Merci. OK, na ene to ça décryptage ya actualité politique. Bon actualité za makasi koto yo mukuna ba pesi 10 jours pour wakata verdict final Mami Tubola na prison koto to moni mwana ngoeka sanjo azo finga première dame na nyonso wana na audio amende na nyonso ça ko s'est passé na actualité aide to ça décryptage ya actualité politique na directement to aborder premier sujet boni santé mboka ndezo kindela. Bon mboka eza na kati ya kokende malamu parce que tout mon chef de l'État a maîtrisé la situation nyonso na ndenge moko ya kitoko donc politique ezo beta masiko na ndenge ya likolo diplomatie ndenge ke malamu to mon dollar et kitake matimba musu makasi non dollar il faut bobangate makambu chef de l'État za na kati ya ko boucher ba trou nyonso esala ke mboka ekima mbongo ezo kima na mboka banguna bazo kimisa mboka dollar na mboka nde loko ezo sala ke dollar emata mais bako boucher ba trou nyonso wana ndengo moni bino moko bomoni ko botiko tala semaine nini passé ndenge rapport ya IGF inspecteur général ya finance autiko sala rapport na donc ko comprendre que mbonge belé ezokima na mboka mais tant bako kanga ba biloko nyoso wana okomona ke dollar ekozala stabiliser et puis okokita tant ba production ko banda. OK, merci. Dollar est stabilisé directement to aborder premier point na biso ya ba investisseur to mon délégation ba médias nationaux na médias international bando tete tseke kaza Christophe Colomb arena de ki waza notambo tambola wa lo temelelo to mon les investisseurs ba yi alors ba Congo le Orlando baza libanda na banda ya RDC ba kata RDC ba ko za na séance na ba investir allemand to mona oui ça ba ye pona nini garantie ni o RDC ko bénéficier ni na arriver na bango ba ya. Donc il faut comprendre que ndenge toza lelo boye Félix Tshisekedi na kati ya RDC aza lokola Moïse parce que batu babanda ko comprendre diplomatie ya Félix Tshisekedi te. Félix Tshisekedi a yebi que mboka il faut que lukana ba investisseur pona ko relever mboka. À vrai dire mboka na biso ezaki na libulu. Il fallait ko relever yango ekomana na niveau normal et puis ko banda ko tonga yango. Yango wana nde omoni abandela ki diplomatie na ye libanda ko luka ba investisseur. Bande ko mususu lokola ba muzitu bango babanda ko bunda po ba investisseur bayate. Mais bato libanda ta ba comprendre que ndeko Félix Tshisekedi azo maîtriser makambo muto ba congolais balingi mingi et puis aza sérieux yango wana nde omoni ba investisseur wana baye mais ndeko kotala kaka ke ba investisseur baye il faut komona tozana ba investisseur moko yoka ko bat baye na 2 millions de dollars mboka munene lokola RDC on continue à profiter na bandela pouvoir ezemo ba rime ke ba investisseur baye ba kenda peka bi suitement favorable ça donc ba comprenate donc banana ba 2 millions bato ba comprenate omoni bato bayaka na ba 2 millions 1 million mboka munene boye biso tokolinga ba investisseur ya lolenga wana te RDC zoluka ba milliard ozomona parce que mboka na biso pe za na valeur eza ba minere nyonso nde omoni ba allemand première puissance économique baye ko investir 50 milliards d'euros 50 milliards s'il vous plaît et puis ko investir ngo eloko ni 50 milliards d'euros pas de dollars d'euros donc ce qui te traduire yango na dollar ezokende ba 54 milliards de dollars américains baye ko investir yango et puis ko investir yango bazo sala nini bazo créer ba emploi bazo sala awa ba rail et puis babandi ko sala ba construction ya ba nani ba locomotive ya ba mitu ya ba locomotive donc batu Afrique centrale ne oza ba banda ko ya ko somba ba mitu ya train awa na RDC ta ba ko sala ba ko engager ba congolais et puis ko sukela kaka na niveau ya que ba ko créer emploi wana ba ko investir 50 milliards mais ba ko créer 1 million d'emplois
ndeko ata yo moko 1 million d'emplois pour un pays local la RDC, ça compte énormément parce que tout le monde régime est outil collègue. Ceux qui te bandent à tabango, babanda, ti 18 ans, yoso, mais to tangi bien, ba combien attend 20 000 emplois. Alors, bamoni, na kata tseke dino oké pe son courage oya ko investir ba monta to zo bana ba. Bamoni déjà Félix Tshisekedi ndenge zawana batali ke oyo penda eza justice aza juste na makambo na ye. Mutu nano ayeka na état de droit mbala. Na ba détournement tozo ka ba 100 millions 50 millions. Ko banga te po eloko nini ezo sala ke toyoka ba te détournement wana. Liboso yo banda ko yoka bazolo belata ba détournement. Ezaki biloko banda ko leka na se ya mai. Mais awa tango ozoyoka ke ba détourner c'est parce que awa soko zui ata 100 francs mutu nyonso ayebi ke bazui 100 francs ya l'état. Et puis soko zui okozongisa yango batu nyonso bayiba kala na bao nano ba comprendre te bazomeka koyiba bakozongisa yango po yo moko zolanda justice ndenge bandi ko sala musala na yango ba mususu bakomi soki justice bandi ko sala musala bazo to na justice ekomi inféodé justice eza mabe eza justice moko politisé ozomona or justice alors ben Vincent ba na domaine ba domaine ba entreprise on est combien ba entreprise ba ko créer à part ko créer ba entreprise ya montage ya ba train ya mitu ya train awa ba yepe po ba créer entreprise awa na RDC nazolo ba bien awa na République démocratique du Congo et puis en ce temps comme on bon comme nango il faut na vérifier nani kombo ya ko sala ba train nini banane ba epona ba sa soni oui ba ko créer pe société mususu oyo pona nani exploitation ya gaz to banda ko donc ba gaz na biso ezaka côté ya Kivu kuna to ko banda ko exploiter yango donc RDC ko comme premier pays na Afrique ya ko exploiter ba gaz donc gaz na biso to ko banda ko teka yango awa ba ko engager kaka ba Congo na RDC e ko kasi ba ko engager nana ba ko engager ngana bande ko na biso awa donc moni batu oyo Kabila tika na chômage ya PPRD ba ko zwa misala batu ala muko oyo baza na chômage ba ko zwa misala oui donc na batu oyo ya omoni po batu su banda ko comprendre te bazolo bote ndeza bo ba canson dire Félix aye ko sala musala chef de l'état aye ko sala musala kaka pona batu ya IDPS non ya aye ko sala musala pona ba congolais nyos donc batu ya la muka o muzito tanga zala premier ministre akipate batu wana ba ko sa misala batu ya PPRD oyo ba bomba kake ba beret rouge ba sala musala te ba chômeur wana ba ko so musala ozo mwana donc ba congolais nyoso ba ko so misala donc ko zala te ke o ba ko privilégier ba mususu ba boya ba mususu te donc eza pona ba congolais mobi ba congolais nyoso ozo mwana donc barma balobi ba ko ya ba gaz dans une sous donc ba ko zala pe na construction ya ba na cadre ya électricité inga projet ya inga 3 bango ba yepona ko chambonga na bango basukeli ka kona te ba kengo tala pe côté ya banana côté ya nini ya ba Congo po basala pona ko tala makambo poro wana po ezala munene makasi po tambo banda ko sala biloko bateka ka kuna donc biloko ko sala ebele na ndenge moko ya jeté mais tozaka na bo wana te bato za ebele po bakoya ko cha bambongo bato zolo beleka ba alma parce que nde ba o baza mais ba yebite ke ba américain pe balobi bako cha 100 milliards de dollars américains po na domaine na formation ya FARDC donc bako équiper FARDC armée na biso sur plusieurs années mais bako cha 100 milliards de dollars américains 100 milliards yo moko imaginer kaka ba policier na biso ba soda na biso ba kozala ndenge ni donc to kozala na première armée d'Afrique donc mutuzu moyen bande ko na biso ba kufa lisusu na est o bazo tracasser ba mususu e kozala te mutu yo moko ko mo bande ko mona ba vazen na biso ba ko bande ko luka kimia na biso po soki olingi kaka ko sala baje donc biso moko to kozongi so na place na yo. Ok, donc merci. Donc on est toujours dans le beau cas ah mitune ça nga ba réponse directement toi border toi on est toujours dans le dossier on a alors Kabila na ba chignon na ba ris Tshisekedi d'ailleurs ça ba c'est basé il pour na sali accord na les américains au moins te que no ba chignon Kabila sika jusque là non ba kéité ba oluka moyen ko retourner te ba combattre Tshisekedi par ba rébellion tozo mona est na ba Zambie benderni alors garantie oyo les américains ba perdre Tshisekedi
tout le monde va américain va signer accord partenariat stratégique avec RDC. Tout le monde a guerre na est ba ne ba ko ne jusqu'au kufa une année en autour de 2 ans. Alors ba américain ça ka malobe za pena que non, il faut garantir sécurité ma case pour permettre que non ba la ça va partenaire stratégique qui a RDC. Ndeko nazoye bisayo ko bange loko mokote. Fachi aza grand stratège, un fin politicien, un fin diplomate. Donc ndenge za boye tango zo mona ba américain ba bengi yango bazoya po ba investir 100 milliards eza po ba sala masekité eza enjeu pendant ndenge zo mona eza enjeu entre Chine na ba américain po ba chinois bazo profiter omoni na bamboko o eza ba désordre mingi na ba dictateur wana ba chinois bazo profiter or ba américain ba chaka mbongo place des ordres réalité bango balingi ordre ezala justice ezala po ba chambongo na bango nde bande ko sala ke ba américain moya ba chambongo na RDC ezala kite tant ba moni ke Tshisekedi muto seria ye yango nde ba ya ba cha jamais ba ko chapa ba ko ya ba chambongo na bango place ba ko moni ke ba ko perdre est-ce que jusqu'à là guerre na est zo continuer parce que ba exige na président ba longa ba nani ba defe kaim ba nani tout ba ke mais jusqu'à là ba onde ko ba ko no ku fani ba non au moni na est guerre ya est mais nous zo bande ko est ba otalo ba benga oui guerre ya est on a qui me kota oui, guerre ya est, il faut que yeba que guerre ya est ko kansete ke ezaka ka bato libanda. Omoni tina bande ko na biso mususu o baza kuna bazo kota po basalela bande ko na biso mususu mabe. Eza te ke ba ennemi batelemi boyebi ke bango yo bozwi nduko bandi ko bunda na bango neti agression pays mususu zo agresser to ko zo armée na biso e bandi ko bunda na non. Guerre ya est eza guerre moko asymétrie. Donc eza ne lokola biloko ya ba terrorisme wana mais ba ka oyo ba place o batona banda ko vanda oyo ba yebi ke ba oyo nde base na bango ebele basi balongola bango lokola magina basi balongola donc na est wana biloko etikali eza ba poche moko ya mike o bazo sala pona ko lakisake jusqu'à la chef de l'état a salé le côté mais ko banga elonde eloko tendeko armée na biso ezo sala musala makasi ndenge za boy donc tozo kende musala ezo kende malembe avant to koma na suka ya année o bino moko bokotala ba résultat. OK, merci bino bokotala ba résultat. Commentaire moki to mon audio mo bimir salé sur ce qui est réseaux sociaux o ya audio à Lambert Mende. Que cache makambo wana dessous des cartes amis. Problème ya oui, problème ya audio wana il faut comprendre yango na sens nyoso. Lambert Mende aye ko confirmer makambo e bato bandai oyo ba congolais nyoso ba yebaka ke Kabila a inféodaki cour wana ezaki pro Kabila poto mona ba décision moko o baranda ba décision moko unique donc ba rendre arrêt moko bobino botali bolobi o arrêt o ezaka ya bango unique o bazo benga arrêt unique. Lambert Mende ne moto aye ko confirmer yango na audio oyo soko yoki bien sens ya audio eza groupe moko ya ba parlement ba député oyo ba invalidaki na cour constitutionnelle sikoyo tango ba moni ba président outi ko renouveler cour nde bato wana auti ko nommer 3 nouveaux procureur 3 nouveaux juges ya cour constitutionnelle nde ba député na batali oh mais ndenga nommer boy ba oyo misusu batikali bango comprendre 5 juges moko batikali kuna baza pro Kabila bango bakenda kolongola bango po baza pro Kabila te mais bagenda ki ba déposer mukanda bafunda bango na cour de cassation parce que cour de cassation des juridictions ya ba juge nyos ya cour constitutionnelle nde bagay ko déposer plainte na bango kuna po cour constitutionnelle sambisa bango parce que bazo douter na partialité na bango donc bazo ba juge bazalaka na donc baza na penché côté moko yango nde bakenda kofunda mais na bato bakenda kofunda ezaki na groupe ya bato ebele bazaki bato ya FCC nde bakazaki na groupe wana bakaki kofunda pe ozomona mais toye komona audio ebimi na voix ya Lambert Mende nana admisi audio wana kasi eza patan basololaki wana ngana yo tozalaki te eza kaka bango moko nde babimisi audio wana batie biso na place publique. Mais politique il faut qu'on y ait bango po bango soko yoki na kuna Lambert Mende azoloba autorité morale na bango abengi po ablame po nani donc ndenge nini yo bino bozokende ko attaquer ba juge or ba juge na autorité morale rapport nini eza place wana ba juge baza censé kozala juste c'est-à-dire baza bato baza na obédience na bango
yangwana nde balingi ba protéger bango po ba protéger cour mais ndenge basali on est déjà pour si je sais moi et asimate na lobby ndeko ekoya to linga te ekoya problème comme politicien ekoya déjà et puis ndenge bazawana bango ne mutu bango non na cour constitutionnelle tozana ba juge ya mutu te ba juge baza ba juge ya république donc bazo sala musala na kasi yangwana batu wana nde procureur ya cour de cassation procureur général près la cour de cassation des fois c'est saisir na dossier wana po alandela batu nyoso wana toyeba ba juge nini oyo baza impartial mais il faut ko sala mayele po bakoki ko sala bango moko nde basali eloko wana po tango batu bako population ekotomboka elobi tolingi ba juge te baya ote pardon tokende na consensus kasi kuru ango topona kaka batu na consensus po balukele biso batu mususu o baza na obedience na bango baya kozongisa yango nde tolobi ekosala mabongo te soki basali je wana donc bakwei na libulu parce que chef de l'état na minute ndenge za boy ya kosala kaka selon constitution ndenge elobi c'est-à-dire bakolanda soki bazwi 5 personnes wana balongoli bango na cour constitutionnelle bakolanda kana ndenge ya normal nani conseil supérieur de la magistrature akopona batu naye a remplacer chef de l'état nommé ba mususu wana tozeli tango parlement ekozonga tango session ekozonga baponi 3 personnes attention baponi 3 contre 6 bakosala eloko te donc ndenge za wana ba jouer mabe. Ok, merci ba jouer moko ok donc continue toujours présence ya ta mambana ya mabunda na Belgique ni les ensima là premièrement il faut koyeba que FCC ba moni ke basi ba kwei. Qu'est-ce qu'il faut faire na niveau national? Bazoko kalisusu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo te. Diplomatie est tellement likolo que bazoko ko comprendre te. Nde balobi non, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'attaquer au niveau extérieur parce que awa asa gagner biso. Nde ba memi d'abord il faut ko bossa eloko mote ndenge mabunda kendaki boye akendaki na 90 millions de dollars américains. Combien? 90 millions akenda ko fu pesa na lobby américain. Pape sapo batwana basalela balobaka kaka mabe ya 90 millions kasi utikati mbongo na biso oyo tolukaka oyo tozo souffrir peuple o mbongo oyo bafutaka batu te nyonso ekendaka wapi yangwana nde musalo ezokwenda kosala or mbongo wana ifo etonga ba hôpital awa ifo etonga banzela mbongo wana ezokenda bapesa lobi po lobi wana balobaka kaka mabe ya Tshisekedi na président américain et puis baloba mabe ya Kabila po baloka maende ndenge nini ya kozonga ore ko simba te parce que masolo ndenge eza ba américain ba moni que non oyo Tshisekedi ndenge azaboya aza mutu moko aza juste aza sage et pas aza juste aza mutu oyo aza akoki jamais kotambola or mibeko or Tshisekedi ndenge aza wana ya azotambola kaka selon mibeko ba américain ba sebelaka donc ndenge eza wana eza déjà nini balle perdue donc eza penalty frappé mais raté abeti na bango penalty baraté tambo mamba déplacé pona kokende kosenga na président ya cour constitutionnelle oya kala oya utiko longwa Benoît Lamba po Benoît Lamba alobake te ngana démissionner te comme ça bango bazonga ke te président akosi a violé constitution mais babosani ke tango balobaki Benoît Lamba démissionner balobi na monoko te bezaki na lettre oya signé yangwana nde Benoît Lamba tikali ko alobi te ngao kotika lokokutana nanga te toisto salima bebele botika Tshisekedi aye pona kozongisa mboka na rai makamu nyonso ya mabe obiso tosalaka ya ye pona kozongisa mboka na rai donc nde biloko wana ndengo zomona ezo tambola ndengo wana donc ata makambo kuru wana tant tozolo so tolandi soko yokaki bien bato ya FCC o babimaki o baza ba professeur baloba bato mususu baza ba étudiant mais tokamwaki baloba ke o ba juge baye ba juge wana basalaki remise reprise déjà na bandeko na bango o baye ko remplacer bango na cour constitutionnelle ba juge wana basali simulation ya prestation ya serment bazwi na batoge ndeko na ngai bazwi na batoge bakei mais jour ya prestation de serment ba monani te baye ko sala mukanda o balaction article 158 alinéa 3 na article 31 ya loi nini organique portant statut organisation et fonctionnement ya cour constitutionnelle mais soki olandi bendeko soko tangi article 50 okomona bazolo baboy les juges sont inamovibles
Donc ba juge ba boujaka bango te so juge est quelque part ba boujaka yete article moko wana ezo continuer mais il ne peut être déplacé en cas d'une nouvelle nomination, c'est-à-dire ceux qui va nommer un poste mususu ba ko déplacer ou par sa propre demande akoki ko senga juge ya cour constitutionnelle ko senga pe juge a senga ba déplacer ou par une décision motivée de la Conseil supérieur de la magistrature. Donc Conseil supérieur de la magistrature a ko senga pe balongoli juge. Et puis nani a nommé batouana nani a na compétence à nommer et ça chef de l'État sur l'article 82. C'est le chef de l'État qui nomme, relève de leurs fonctions au cas échéant révoqué sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Mais tant que Tolanda qui bisogno so ba ordonnance président s'arrête sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Na longoli ba juge wana na cour constitutionnelle a nommé bango na cour de cassation. Et puis na cour constitutionnelle bobo sanate na cour constitutionnelle ba juge nyoso ba président. Na cour constitutionnelle tozaka na président moko. Bango nyoso bazaka simple. Okoza la secrétaire ou bien conseiller. Mais président azui bango kuna a nommé bango ba président na cour de cassation. Cour de cassation ils ont fait partie dans 3 hautes juridictions ya pays. Mais bato na bandimaki ba yo teza yango te. Donc ba ata bango ba juge wana balandaka lisusu mibeko yango te po batangaka yango te. Donc aloba bango ya monika ka article 158 alinéa 3. Oyo ezo contredire ata ba décision du chef de l'État. Mais article 150 ya tangi yango te. Article 82 ya tangi yango te. Ozomona donc biloko wana ezo sala biso pasi makasi po tozomona na ngambo ya FCC bazalaka ba professeur ba mususu olie basukele wana ba yekolo bote ndenge za boye biso toza majoritaire to ko investir ba juste nde na monique là encore c'est une vaste escroquerie o ko investir te ndenge nini e biso to ba juge ba prêtaka serment o te biso to ko boya prestation de serment ngo to ko empêcher o ko empêcher ndenge nini pour article 10 il y a même loi organique o ezo portant statut organisation et fonctionnement ya cour constitutionnelle. Et Zolo Baboui, avant leur entrée en fonction, les juges de la Cour constitutionnelle sont présentés à la nation, pas aux députés, pas au Parlement, mais à la nation. Mais en présence du chef de l'État, qui est déjà chef de l'État, c'est la première institution, et puis de l'Assemblée nationale, du Sénat et du bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Mais leur serment, ils prêtent devant les chefs de l'État. Et les chefs de l'État leur en donnent acte. Donc, chef de l'État, bango bako prêter serment devant chef de l'État. Chef de l'État ndé akozo acte. Bango bako boya ndengeni. OK, merci directement. On continue na niveau ya ba membre ya coalition Cash FCC. Koto Kabu ya bakei. Alongol mankuna pe shada akei. Alors, dès que c'est là qu'on va pas le bon. C'est comme ça gagner Bapion. Ok, kuna kota FCC, mutaza le plus malin mankasi nemi. Mais ya tiki ba nemi, c'est que la longo li déjonqué. Dernier rosa, kota monga longa na kota longa mi balé. Na yebi ke ndeko nanga yo moko soko yebi na politique oko comparer Félix Tshisekedi na Joseph Kabila te. Yo moko oza na réponse parce que oyo abotami na politique, ameli politique, alali na politique, allié politique. Banda bambule belé oyebi. Mais soko talibien na comité wana bazalaki nombre moko ezaki même nombre kotoyo, même nombre kotoyo. Na comité wana tozalaki na Baeteni Lokondo, na comité wana tozalaki na ba Jean Baudouin Mayo, na comité wana na ba Augustin Kabuya bango nyonso na ba nani Vidi Chimanga bazalaki na comité wana. Na ngambu mususu tozalaki na tozana banani ndani tozalaki na ba Shadari bato ebele bazalaki ezaka Shadari ye mokote mais oyo ba créer ezate ke ndenge bato bazolo ba non ba renouveler comité non comité ba renouveler te mais ba créer kaka moi neti comité moko ba benga ad hoc o ba créer ya comité ad hoc kabunda za pièce maîtresse c'est là ça décider pas ça défendre cause tikini tira on dit à écarter dans banger ça non eza parce que le côté kabila ba pion bazali nemiana ube wa remonti ba pion mais koto kabu na kabund ba kenera baza ba pion selon ngambo wana mais na politique tant tozota la batwana na ngambo na biso ba politicien ya makasi baza koto
Bao wana toyebi parce que basali 18 ans na pouvoir na ba condition o ngana yo toyebi. Ba condition ya ba rodi mukendi ba rodi chimanga bakufa ba nani bato ebele oyebi na kotanga bango te parce que pona ngonga bato wana bakufi toyebi ke bato wana bakufi. Nde condition esali ke bango bazala. Mais bazala ki wana te pona koyeba diplomatie ou bien pona mayele na bango te. Bazala ki wana parce que babanda ko vanda na nko bazo utiliser service ya armée na ya renseignement contre les peuples yango wana nde bazala ki place wana. Mais bazala ki wana pona mayele. Et puis so tali 4 ya taso na dépendant. Pas chef d'état ba Kabundi. Non, il faut kobo sanate nani petite commission wana eza pona ko créer rencontre pona ko harmoniser makambo yo kozala na discussion. O commission ya kalezali ba bouger loko mokote. Bazui kaka 4 personnes en kambo tozana Kitenge Yezu, tozana Nicolas Kazadi, tozana Peter Kazadi et puis tozana nani madame Tete. Nanga mususu tozana Nehemi, tozana Minaku, tozana Roberwa et na nini Raymond Chibanda. Ozomona baza 4 nanga munyoso mibale. Eza teke balongoli kabunde bazolo bondire chef alongoli confiance na kabunde te. Kobosa na te. Kabunde reste le coordonnateur ya cash. Nehemi reste le coordonnateur. Donc attendez baza wana soki bazui avant ekende kuna ekolekele pa na parce que yende de yem to transmettre ne pas chef de kasi yende coordonnateur. Logique yangwana. Kabunda zotika la coordonnateur tilelo. Soki bazo contester makamna zolo mutu aleka awa aya epana yo na yebike yozo ya mbaka batu nyoso aya aloba kete ndenge za boye balongoli kabunda ka coordonnateur bache boye bise bache nani so balongoli coordonnateur bache nani ya tikali ka coordonnateur mais za commission ya muke nde ba créer na 4 personnes pour na ko préparer rencontre prochainement ya chef de l'état na sénateur à vivre. Et comme souvent va préparer ça qui ça ne va pas venir. Non, et ça problème il y a ça ne va pas te tant chef de l'état dans makambo ebele ya kosa. Et puis chaque fois que c'est dans kutana kabla on te kabla ngo azad de la mauvaise foi. Yo no izanga pona ba à dissoudre l'Assemblée nationale. Bien ko coalition ne katana. Ko dissoudre l'Assemblée. Ba ko c'est 8e rencontre mais lo mama longeza te kuna iso bakutani apes ordre na ba ko ne bo sala. Toyebi on va mettre fin nango. Toyebi ka Assemblée nationale o ezala kanti peuple. Toyebi yango. Mais na moment oyo omoni ke touti ko bimana na nani crise sanitaire. Touti ko bimana crise sanitaire RDC za mbongo te. Ko dissoudre le parlement ezo sengelo ko mokote ici fika chef de l'état soka lingi ko dissoudre parce que bato na ba créer la crise déjà. Ozomona chef de l'état nde azo tambisa na mboka na cadre ya kolongola biso na makamba crise wana. Bango so ba créer crise soki batindi ya ko dissoudre parce que eloko moko constitution ezo pesa ma koki nyoso ya ko dissoudre le parlement mais assemblée nationale wana soki otali bien soki cour ba bongisi yango ezongi juste ndenge chef de l'état a procédé na ba nomination moko eza juste légal et puis raisonnable donc cour constitutionnelle na biso ata ndenge bazo mettre yango en cause mais biso tokomona selon kaka ba changement o esalemi wana tozana confiance na cour constitutionnelle na biso donc so basali loi moko oyo eza anticonstitutionnel ekolekate donc parlement wana etikali wana eza eloko moko oyo nakoloba oyo eza vraiment na valeur makasi parce que ko détruire lisusu peuple te soki esali loi moko anti peuple loi wana ekolekate na cour constitutionnelle bakozongisa bako déclarer yango anticonstitutionnel ekolekele wapi. Donc assemblée bako etika na nango yango il suffit ko bongisa ka cour constitutionnelle assemblée wana etikali neti eloko moko boya bana bagenda ko sakana kaka. OK, merci to comme pena petit to comme na sous émission la pour chiter Kamere azana prison mais nani yuma yona aotambola za libre. Il y a une invitation boyko kindi alors état de gens à côté à caméra beza pona wanani et puis lilobasu kana question opportunité yona caméra au peut numéro téléphone pour chiter yona caméra. OK, pona likambo ya caméra il faut que bossa na te que likambo caméra et sala qui passe et le chef de l'état yaki pour à résoudre en urgence souffrance ya peuple quinoise na ya peuple congolais en général. Mais na ko lobela nanu ka ya muke awa neti ya baso de mouton
chef de l'état ayaki mpona kolongola embouteillage mais bakinois bamoni misala banda batie batole baosala eloko moko na kati ti mbula eye kokweyisa batole wana biso nyonso peuple atali na kati azomona eloko te nde peuple amituni me nini ezosalema ke mbongo ebimi me mosala ezosalema te moto atindi ndeko kamere te ye moko abimi na akei na media na top Congo akei na media wana alobi mosala eshekei na niveau ya 70%. Mais lobi eo tozozela mbongo il faut ba dekese mbongo ministre ya finance nde adekese lobi nango tango ya lobi bongo lobi nango ministre ya finance aye koleka lobi no tosi to dépenser eloko ezo bloquer misala wana ezaka mbongo te tosi topesi mbongo to dekese 70 millions et na 70% mais mosala esalemi nano ekomi ata 50% te nde eloko wana bato omoni c'est-à-dire mbongo esi ebimi me mosala ezosalema te mpo na nini nde clameur public et puis chef de l'état atali non il faut justice esala mosala na yango conseil de ministre basengi justice esala mosala na yango justice abandi komene baenquête na ye librement indépendamment ntango abandi komene enquête ekei ntina ndenge ya kotouche ndeko kamere ntango etouche ye yango wana nde babengi me ye ndeko kamere akolabore na justice te yo moko ozotala moto alobi bango batikala komonana te na Jamal après tango bayende nani ministre ancien ministre ya budget OK wana zoki donc ya suka ki makesa tena zoki matende ona kwa news yave na Albert Yuma ba ozala arrêter mu colonie ça m'a après on l'appelle ba suka pa comme da soki dans ya justice tokoki ko définir ya invitation boy ko ya justice ako sambiso pe ata oyete balugi ote bamoni justice bamoni opete justice sambiso e condamné jour bakozwa yo bakomona yo bakozwa yo ka ba comment FCC opposition za makasi bon peut-être problème ya opposition te problème ya ndeko Yuma justice eza na kati ya ko traiter yango justice il faut remplir ba preuve nyonso po ba instruire dossier banda dossier bakokende kaka te po balobi kaka ndeko Yuma ayibi te me preuve nyonso ezalaki eza kutu ya kowangana te yo moko moni basambisi en plein air ba preuve nyonso eza ebele makasi ke ba détournement ezomona na place wana eza eloko non eza nde na deuxième degré oza site caméra oza quitté ndeko na ngai sincèrement naza na problème contre ndeko kamere te mais sincèrement ndenge jugement wana ezaki motivé je ne vois pas comment bakoki kolongola jugement wana ba quitter eloko toko akoki ko espérer peut-être réduction ya peine mais pona koloba jugement wana ekozala kite na komona eza vraiment moi makasi parce que jugement wana basali yango sur base ya balandeli code pénal normalement balandeli ba doctrine ezalaki kuna balana ba jurisprudence ezalaki donc juge bakenga vita arandaki jugement wana en toute partialité donc ezalaki na nini na eloko moko ya komona. OK monsieur Jeff to comme na souke monsieur biso numéro de téléphone à WhatsApp peut-être bande mususu tenza muke bon on a besoin de poser des questions pour nous répondre bon numéro de téléphone à WhatsApp comme ça to chiter dans le 30 secondes bon numéro nanga ya o na salelaka eza pe ya WhatsApp eza plus 243 85 057 10 24 donc plus 253 85 057 10 24 yango wana nde numéro nanga oyo nga na salelaka. OK na wana to tsuki to comme na sudo émission biso comme pena suka na yambaki moko analyse Jeff ne to say analyse na ba actualité ba sujet actualité politique bo sabone na chaîne ne to ba toujours ba numéro les quand on a besoin aider biso oza wapi $1 $20 nyonso oza lango pour ne peut-être na plateau spécial pour présenter ba information en temps réel. Merci mingi na Ndjeko de cameraman John Maboke Bende. Bon s'abonner à la chaîne, bon partager vidéo. C'était votre M de serviteur Moïse Maon Cantibal. Affaire à suivre. Question 1 minute. Pona likambo ya kamere, il faut que bossa na teke likambo ya kamere esalaki pasi et le chef de l'État yaki pour à résoudre en urgence souffrance ya peuple quinoise na ya peuple congolais en général. Mais na ko lobela nanuka ya muke awa neti ya baso de mouton
chef de l'état ya ki pona kolongola embouteillage mais bakino bamoni misala banda bache batol baosala eloko moko na kati ti mbula ye kokwesa batol wana biso nyonso peuple atali na kati azomona eloko te nde peuple amituni me nini ezosalema ke mbongo ebimi me mosala ezosalema te moto atindi ndeko kamere te ye moko abimi na akei na media na top Congo akei na media wana alobi mosala eshekei na niveau ya 70%. Mais lobi tozozela mbongo il faut ba dekese mbongo ministre ya finance nde adekese lobi nango tango ya lobi bongo lobi nango ministre ya finance aye koleka lobi no tosi to dépenser eloko ezo bloquer misalana ezaka mbongo te tosi to pesi mbongo to dekese 70 millions et na 70% mais musale salem nano komi ata 50% te nde eloko wana bato moni c'est-à-dire mbongo esi ebi mais musale ezo salema te pona nini nde clameur public et puis chef de l'état a dit non, il faut justice et ça la musala na yango. Conseil de ministre basengi justice et ça la musala na yango. Justice a bandi ko mener ba enquête na ye librement indépendamment. Tanga bandi ko mener enquête et que ti na ndenge ya ko toucher ndeko kamere. Tango e toucher ye yango na nde babengi mais ye ndeko kamere a collaborer na justice te. Yo moko zotala mutu alobi bango batikala ko mona na te na Jamal. Après tango bayende nani ministre ancien ministre ya budget OK wana zo kima donc ya suka ki makesa tena zo kima tende on a continuous il y avait na Albert Yuma ba za arrêter mu colonie ça après on l'appelle ba suka pas comme dans dans ya justice to koki ko définir ya invitation boy ko ya justice ako sambiso pe ata oyete balugi ote bamoni justice bamoni opete justice et sambiso e condamné jour ba kozwa yo bakomona yo bakozwa yo ka ba comment FCC opposition za makasi bon peut-être problème ya opposition te problème ya ndeko Yuma justice eza na kati ya ko traiter yango justice il faut remplir ba preuve nyonso po ba instruire dossier banda dossier bako kende kaka te po balobi kaka ndeko Yuma ayibi te me preuve nyonso ezalaki eza kutu ya kowanga na te yo moko moni basambisi en plein air ba preuve nyonso eza ebele makasi ke ba détournement ezomona na place wana eza eloko non eza nde na deuxième degré oza site caméra oza quitter ndeko na ngai sincèrement naza na problème contre ndeko kamere te mais sincèrement ndenge jugement wana ezaki motivé je ne vois pas comment bakoki kolongola jugement wana ba quitter eloko to akoki ko espérer peut-être réduction ya peine mais pour na jugement wana kozala quitter na komona eza vraiment moi makasi parce que jugement wana basali yango sur base ya balandeli code pénal normalement balandeli ba doctrine ezala kuna balana ba jurisprudence ezaki donc juge bakenga vita arandaki jugement wana en toute partialité donc ezaki na nini na eloko moko ya komona. OK monsieur Jeff to comme na souke monsieur son numéro de téléphone à WhatsApp peut-être bande mususu tenza muke bon on a besoin de poser ba question pour nous répondre bon numéro de téléphone à WhatsApp comme ça to chiter dans le 30 secondes. Bon numéro nanga ya o na salelaka eza pe ya WhatsApp eza plus 243 85 057 10 24 donc plus 253 85 057 10 24 yango wana nde numéro nanga oyo nga na salelaka. OK na wana to tsuki to comme na sudo émission comme pe na suka na yambaki moko analyste Jeff ne to say analyse na ba actualité ba sujet actualité politique bo sabone na chaîne ne to ba toujours ba numéro les quand on a besoin aider biso za wapi $1 $20 nyonso za lango pour ne peut-être dans plateau spécial pour présenter ba information en temps réel. Merci mingi na Njeko de caméraman John Maboke Bende. Bon s'abonner à la chaîne, bon partager la vidéo. C'était votre MD serviteur Moïse Maon Cantibal. Affaire à suivre. C'est ma femme pour la vie. Question